liboso na yo azalite ninde koki kokabolanga 1, 2, 3 ninde koki kokabolanga na bolingo na yo Yesue nana koki kolongolanga liboso na yo azalite ninde koki kokabolanga na bolingo na yo Yesue nana koki kolongolanga liboso na yo azalite ozamalamu mingi pona ozamalamu mingi pona ozamalamu Yesue ozamalamu mingi pona ozabika mingi pona ozabika mingi pona ozabika mingi ponanga nayenga yenga kina mokiloyo nayenga kite nakende wape Yesu na bolingo na ya benginga ona sale na kae nayenga yenga kina mokiloyo nayenga kite nakende wape Yesu na bolingo na ya benginga bona salela kai ozamalamu mingi pona ozamalamu mingi pona ozamalamu Yesue ozamalamu mingi pona ozabika mingi pona ozabika mingi pona ozabika Yesue ozabika mingi pona ozabolingo mingi pona ozabolingo mingi pona ozabolingo Yesue ozabolingo mingi pona ata bato ya mokili baboyingai nakotika te Yesu nanga ata bandeko baninga baboyingai nakotika te Yesu nanga ata bato mokili baboyingai nakotika te Yesu nanga ata bandeko baninga baboyingai nakotika te Yesu nanga ozamalamu mingi pona ozamalamu mingi pona ozamalamu Yesue ozamalamu mingi pona ozabika mingi pona ozabika mingi pona ozabika Yesue ozabika mingi pona ozabolingo mingi pona ozabolingo mingi pona ozabolingo Yesue ozabolingo mingi pona ata bitumba etelemelinga na motata na yo Yesue ata banguna bazingelinga Yesu ayaka kolongisanga ata bitumba etelemelinga na binaza na yo Yesue ata banguna bazingelinga Yesu ayaka kolongisanga ozamalamu mingi pona ozamalamu mingi pona ozamalamu Yesue ozamalamu mingi pona ozabika mingi pona ozabika mingi pona ozabika Yesue
ponanga oza bolingo Yeswe oza bolingo mingi ponanga nani akoki kolongolanga liboso na yo azali te ata satana akokoka te pona simami na loboko ya nguya nani akoki kolongolanga liboso na yo azali te ata satana akokoka te pona simami na loboko ya nguya oza malamu mingi pona oza malamu mingi pona Papa Dieu, au revoir. Il est là. Le patron des patrons. Le Raïs Kabang, le président jusqu'à l'infini. Il est là, le président jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. De 0 à 0, il est toujours le président. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes ici en direct à la télévision anglaise. Nous avons excuse pour un petit retard. Oh, Salami, c'est dû à la vidéo. Il y a un message, il y a culte, il y a dimanche passé. Tout le monde arrêté en ango. Et tout le monde dans l'autre mois, les cas qui paient à dimanche passé, moi, tout le monde dans le langue, nous avons arrêté parce que nous avons un mois donc, nous avons vraiment sorry. Yango na passé mon message rapide en attendant les accords download parce que nous avons dit que la télévision attend. Mais Zambasunga prochainement tout est vraiment dans timing. Alors avant d'écouter un message nanga tuko la une vidéo oyo bongo sima na kozonga la bino after vidéo oyo koloba bongo na chama ba commentaire. Donc na moni moto pas dans studio kuna déplacement muke mais de toutes les façons
tozolanda vidéo moko lelo bakondana ngai époque wana mpona kota na majorité présidentielle mais lelo oyo bokonzi oyo tozwi euti wapi oyebisa ngai bokonzi nini bokonzi oyo tozwi euti wapi Félix Tshisekedi euti wapi euti pas Kabila tata euti pas peuple euti pas Kabila peuple aponi oui mais soki azala te pression oyo bato ya union africaine basala bapublier résultat te cour suprême publier résultat te il faut nani asimposa aloba cour suprême apublier kaka Kabila te nani akei epa Kabila te biso nyonso tokoki epa Kabila nde tomoni clair il faut tozala mpe na reconnaissance tomoni clair likolo na ye mpe donc ngai nakotaka liboso bango mpe baye kokota mpe bakutana na ye bayokani. Welcome back to Welcome TV touti kolanda video ya ndeko na biso Ngoi Kasanji ndenge alobi nasi commentaire vraiment ezalité. J'aimerais parler un peu ndenge na lobi ke na fungola attendement spirituel ya ndeko moko azolanda biso lelo na fungola matoi spirituellement ya ndeko akoyoka ngai na après-midi na lelo ayeba pourquoi les pasteurs bienvenus supportent toujours le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Yango na lingi yo fungola matoi na yo mais ko fungola ka bongote fungola ngo spirituellement alors tu vas me comprendre. Le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange, le fils de la paix, il est mon héros vivant. Pourquoi? Parce que première des choses, à son arrivée au pouvoir, Joseph Kabila Kabange mit fin aux guerres qui déchirent la RDC de 1996 à 2003. 2. Joseph Kabila Kabange réunifia la République démocratique du Congo. La guerre morcelée en plusieurs parties, aujourd'hui une et indivisible. 3. Joseph Kabila Kabange réunifia et réforma les forces armées de la République qui devinrent compétitives et occupèrent la 10e place au classement 2018 des puissances militaires africaines selon les sites américains Global Firepower. 4. Joseph Kabila Kabange accepta de partager les pouvoirs avec 4 vice-présidents de la République. 5. Joseph Kabila Kabange redonna au peuple congolais le pouvoir de se choisir lui-même ses propres dirigeants. 6. Il organisa pour la toute première fois au Congo les élections démocratiques, pluralistes et transparentes en 2006. Joseph Kabila Kabange renforça la gestion et les performances de la politique macroéconomique après un conflit d'une décennie qui détruisit l'infrastructure économique et sociale du pays. 8. Grâce à Joseph Kabila Kabange, la République démocratique du Congo atteignit les points d'achèvement de l'initiative PPTE et la dette extérieure congolaise de l'ordre de 12,3 milliards de dollars fut effacée. 9. Grâce à Joseph Kabila Kabange, la République démocratique du Congo dispose d'un code minier qui offre plusieurs avantages aux Congolais, dont notamment l'opportunité de devenir actionnaire de 5% dans les grands projets miniers et la mise à la disposition de la communauté locale par les sociétés minières de 0,3% de leur chiffre d'affaires pour financer un plan de développement durable dans la contrée où fonctionne l'industrie minière. 10. Contre toute atteinte, Joseph Kabila Kabange n'a ni modifié la Constitution, ni changé de Constitution pour demeurer au pouvoir. 11. Grâce à Joseph Kabila Kabange, la République démocratique du Congo connut en 2018 les premières élections organisées financières
sécurisée et observée par les Congolais eux-mêmes et dont la proclamation des résultats ne donne lieu à aucune violence ni à aucun crépitement de fusils. 12. Patriote et nationaliste avéré, Joseph Kabila Kabange lutta jusqu'au bout contre les impérialistes et les empêcha d'imposer à la République démocratique du Congo leur candidat à la magistrature suprême. 13. Grâce à Joseph Kabila Kabange, la République démocratique du Congo connut sa première alternance démocratique et pratique des pouvoirs au sommet de l'État. 14. Respectueux de la Constitution et démocrate de surcroît, Joseph Kabila Kabange quitta les pouvoirs démocratiquement et pacifiquement. 15. Joseph Kabila Kabange est le père de l'alternance politique au Congo et le seul ancien président de la République vivant. Nasuki apona lelo, mais ils ont sauté. On continue prochainement. Wana eza makambo na lobby. Oyo le président honoraire à ça là. Ils ont la makambo belé. Pourquoi on tali ça bino boye? Parce que j'aimerais binobo comprendre et loko moko. Nzambe oya kela likolo na se. Il ne peut pas na lobby. Il ne peut pas, il ne peut jamais aimer une personne qui haït son frère. Na bandeli. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il ne peut en aucun cas aimer une personne qui haït son frère. Yo oyo oyinaka ndeko na yo. Ici je parle du président honoraire. Yo oyo oyinaka ye nena tuna nanu. Oyinake puna nini? Tina ta texte message awa na yo kayo. Oyinaka le président honoraire na biso Joseph Kabila. Pourquoi? Bomoni Joseph bomoni ndeko nani Ngoyi Kasanja lobi. Yeba yinaka ye parce que akotaki na gouvernement na alobi pe clair azamu luba alobi bokonzi o ewuti wapi ayebisi bino yango na ngina tuna nani vraiment yo oyinaka ye pourquoi ndeko moko ya mwasi mukomso amoni ngabi oui passer na lukaka o parce que nalingaka bengo na fonte nalingaka na sora no pona yeba pourquoi aussi potaka mutu abomaka ba congolais na esala nga pasi pe mawa. Na yebisiye, ce n'est pas lui qui tue. Laissez peut-être de Zolobake, ne se pas passer à Zokota la Marambo Poani. Pour na fungo la bino entre parenthèses, naza mandaté à Roloba Makambo. Donc naza mandaté. Et ça longue histoire, mais je ne pourrais pas parler vraiment Makamoanto, nazo expliquer à mon quai pour vous comprendre. Je suis mandaté à le dire parce que ngai déjà. Nasi na kuta na président de la République na yebisi bino. Na kuta na face à face na yoka eko loba. Na ebisi bino soko yoki ekolobo moni oyoke la emawa akwa kuko kufa yango président Félix azolo bala bino clair à lobby le président Kabila il mérite l'honneur à lo bango na ba discours na ye partout azo kenazo lo bayango à lobby lisusu azo continuer ka koloba ke ndenge na ngwana le président Kabila za partenaire na ye. Cause à la partenaire, donc cela veut dire que bon temps on a longo. Azo continue qu'on ne pas réseau répété à lobby. Tant on a une opposition, ben qu'on comprenne ma comme aussi. Et tu t'as comme une pouvoir na position oh ya zali. Ne on comprendre qu'il y a beaucoup de diabolisation de la part du président Kabila. À comprendre ngo. Et ça la diabolisation belé. Entre parenthèses, moi qui vous parle, il y a des gens qui ont diabolisé. Baloba kout avant même kout na bana loba makambo yo baloba ke tant télévision efunga maka baloba ke le président m'a donné 15 millions de dollars et le bamaka na Londres le monsieur yokate et le quand même na télévision journaliste langa a vendu à lobby siko yo ki lobby mais c'est la vérité parce que muto bazara na lobby yango nazola bango parce que ngambo naza victime. Pour na kolobake muto na vandi na ye nazara na ye tanga leki a lobby oui ngai na ina pese kutu mbongo ya makila
Mais tout ça, ce sont des mensonges. On est attiré avec les diables. Il y a un Nzambe qui peut révéler la diabolisation qui est belé. La paix. Ils m'ont poussé d'abord à parler de ça. Donc il faut na kota yango parce que c'est biblique. Na koy ko tikate mutu vina emo bimba azala kaka diaboliser bala ba mabe na ye ya lukuta à chaque fois. Ce qui va bomi mutu kuna oh c'est lui qui m'a tué. Il y a même une personne tangu tokena ko samba po makambo ko matina ba koto samba tanto samba ndeko moko ya combattant ya ngmanda po bango nde baza pena très dangereux. Il y a IDPS bazana bango bien. Na ba combattant na biso Londres ba sala musala bona ndenga normal. Mais combattant banana lobby kutu na ba police bio président boma papa na ye ngana vandi na you vana wapi. Bino bo bana njili. Yo papa na za ni soldat ni politicien que le président que nous bombaye na ebisi ba police azo kosa. Ce sont des menteurs. Bato ba luka moyen pour na luka mbongo. Moi qui vous parle, ba lobini qu'il m'a donné 15 millions non. Bon vérifier ba compte dans bon moneta 1 million compte na compte nanga. Bon moneta mbongo tina ça mais c'est ceux qui peut-être ba boma kinga enge kene bomba bia kufa. Pour nini lo kosa mbongo. Au moins ba lukuta, voilà pourquoi il paie ça ba policier kanda et na lobango avec force. Moi okutu ba refulaye. Voilà pourquoi Makamboyo n'a qu'à tikate étant que passé, ba diabolisaka ba tout cas à chaque fois. Et surtout dans Moutoyo, on va comprendre ce qu'est la vérité. De la même manière, aujourd'hui, mon père spirituel c'est l'apôtre Anderson Ngombo. N'a qu'à tikate Moutumuro boa le kaka, alors ba mabe apôtre et pourtant na mona na mabete, na mona babola mona e belé. La personne no ka ta mi balé. Apôtre Anderson Ngombo. Atombola batebele na mboka oyo. Oyo kutu so batuni yo mutatomolo ya zo wangana. Apôtre Anderson Ngombo a balisa ba passer na bine bene. Oyo bine ba yaka bazaka ba frère. Mais ba boya kutu ko loba yango. Siko yepa le barani pete. Même ngata na lo bango na lina un peu autant a kombote po ya komo na rabese ye bonabo. Mais so ngana yebi na nga vérité wana. Siko yo so lo balanga mabena e simbate. Non yo ka ote. Mais c'est Dieu qui élève les gens. Nzambe na tombola yozo luka muta tombola nzambe na tombola kamutu nzambe na sala ki azimutu na se atombolié. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas des gens. Yangana zolo bake Dieu ne peut pas t'élever ce qui yo ozarano karamutu rabe sakabato na bandeli. Dieu ne peut pas t'élever ce qui yo ozaraka muto rabe sakabato. Voilà pourquoi que nous simana kisi. Je m'adresse à toi Olambango simana kisi pour ozaka comme na bato belé. Mais si ko bato ngapé belé comme na bango, au comme na 1000 personnes té. Ozomona même té que même Satan a élevé peut-être. Satan pas élevé parce que si mikisi pose à bato belé, mais tu n'as même pas 1000 personnes. Alors botala baninga na ba simba ba kisi pour ba comme mambe belé bazanga na ba 20 000 personnes. 30 000 personnes, au moins la différence que yo même Satan, oh que non oza kisi oteka nzoto na yo, oza même pas na 1000 personnes. Eza mawa. Et Dieu ne peut pas aussi te bénir financièrement si toi tu passes le temps ya ko critiquer bandeko na yo. Nzamba ko bénir yo financièrement parce qu'à chaque fois toi tu passes le temps ya ko rabaisser baninga ya ko critiquer bandeko na yo nzamba ko bénir yo financièrement parce que Dieu nous a pas appelé à la concurrence. Dieu nous a appelé à la complémentarité. Tout vivre dans la complémentarité. Dieu est un Dieu d'amour. Oh na roina ote même ba combattre na ina bangote ba petit na ngana ni ba odon pambu tant ba takanga wat asala ba vidéo ba ni na ina rete na ça ne bien na sola bien na kutana na mon quelque ce dernièrement na to soli bien on dit que dans la problème na zaka na problème na mututé ba petit na ba combattre ba mettre ba ina ce sont mes petits ce sont mes frères na lo ba nga chaque fois petit la ba ko pesa mbongo aya atake akoyate. Par exemple, aussi ma papa naïe, et aussi Mbakate. Donc, ce sont mes petits, ce sont mes frères, mes amis. Ils ne peuvent pas m'attaquer. Et aussi Mbakate. Ataponga ndezana na bundanga na babitu mebele.
spirituellement, physiquement, pe na bundaka. Oyo menacé nga okuta non. Pe aussi mbaté parce que nga nazala nga muta ya nazala nga na protéger partout. Voilà pourquoi même na kini baloba nga ke sécurité na eza garantie. Là ça kunde comme va bien mais yo ngate sécurité na eza na garantie. Mais sécurité na ça c'est l'autre. Na so yebisabino. Donc moi écoute oloba tout eza na so yebisabino, il y a des choses. Oh yo oza komi sumuka, okoke ne lui fait le pour rien à cause nyo soane za kanini jalousie. Ce qui se passe au Congo, nous les Congolais, nous devons comprendre une chose. Il faut premièrement avoir l'amour du prochain. Si nous avons l'amour du prochain, ozolinga mutu na neko na yo, nengo milingaka. Ko ina ete, soko yiniye o BBC. Et la Bible ezo talisaka biso, mutu a dirijaka mboka. Bazalaka contre yete. Nga etant que pasteur, il faut na yebisaka bino yango. Mobuta yebaka version anati. Adobango na ba discours na e. Abibo yebaka yango, muta dirijaka mboka bazalaka contre yete. Mais oui, apôtre Paul, azo que nos samba avec le roi Agrippa, azo samba, tant azo samba, alobi kutu ba momo kwa mabe ya makasi. Et pas le roi babi, eh yo, ozolo babo oyebite, c'est lui qui est le roi. Yamboka wabi non, je ne savais pas. Parce que la Bible nous interdit de parler le mal à celui qui dirige un pays. Interdit biso. Si on n'a pas Bible interdit biso, nga siko pasteur. Et puis na pasteur on zamba benga ngande mutute. Siko yozo tina ngana ke no yina mutu. Simbate. Ozo matu ozo longola nga la contre ya appel nanga. Yo tina ngana ke no longola. C'est quoi tana zwaka na lakisi na biomoni mutoyo. Na lakisa ke photo ya José Makila ndenge na bana ko finga Kabila avant na bitasi ko José Mutango yo tande ngazo protéger. Na lakisi photo na lakisi image ya ba combattant o ba o finga ka président avant. Na pona tambola na ngona ala laptop na lakisi ko na bitasi image yo. Le même muto a finga ke tande siko azoloba président Kabila kutu bien. Ozo comprendre? C'est pour vous montrer que bozo sumukaka pour rien. Notre pays, le problème du Congo, c'est l'impérialisme. Quand le président est venu au pouvoir, tant que la bino le reste, pendant 15 ans, nous allons gérer la Gécamine. Pendant 15 ans, tu vas gérer Gécamine et puis tu vas Sabino Mbongo. Mais dans 15 ans, on va gérer Gécamine, rien. Je vous dis rien, je connais. Tout ça est le côté, donc, ça la bango biso. Mais le président Gécamine le bac yango nazala bande yango maintenant mon ngoutina wala sala sango pénété mais je vous parle toujours rien pendant 15 ans mais ce que tant pays sur la crise bino tout bon que nini koloba que le président c'est le président azana force wana ti ya ko sala makamno c'est parce que ba bo makabango dans bazoloba azoloba na discours na ye na vani na ki discours na bi il y a des positions des postes qu'on nous oblige et ça n'inga pas na mao abisa ba poso ba oblige biso pona to tia batu nzambe obi makambo za pasi yango tika to tia na biso kaka po congolais akota ka bolingo na ye ayeba ko linga ndeko na ye azana jalousie te so ndeko nzamba pamboli mutu wana ayeba ko ina tala za vraiment passé alors na otila bino bo tala chorale na biso awa ils a déjà ready bon après to komeka bon ça suba image mususu il y a un message de salama qui dimanche passé comme ça bolanda. Alors je vous aime tous. Demain nous sommes dans notre prière à l'église de Hez à Digue sur Station Rose na Hez. Nous allons partir à 14h30 et à 17h30. Et Boya, Nzamba koye bako pambola bino. Qui tu es le cas qui dimanche passé, il fallait les sangs siko mais ils ont un retard il y a dans l'audi. Donc ce que Sili et le kata Hermoko et puis na bi que na côte sangs sur YouTube au talango. Nzambe vraiment à pambola bino. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Et vous, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Donc, vous avez un Nzambe. Donc, il faut mettre que ngana za Nzambe. Il faut mettre que ozana isika ya bien, là où l'eau est agitée, il faut s'y plonger. Donc, se plonger déjà dans la katina digue. Maïzo ningana, la bénédiction est où à n'importe quelle place. Et ce quoi ya isika na. Alors, Nzambe apambola bino, Nzambe aiba ko sunga libota na Nzambe, tozala na connaissance ya bon Nzambe, tozala na esprit ya bon Nzambe. L'esprit de Dieu c'est l'amour.
car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en vérité et en esprit. Et la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mon esprit, il faut la disposer. Il y a aimer mes frères, il y a aimer mes soeurs. Mon esprit, il faut la disposer. Il y a espoir. Alors, mon esprit est la disposer. Il y a enseigner ce que Dieu veut. Et mon esprit est la paix enseigner. Il y a fungola batu. Koyina kana yo bato bazo digijaka mboka te. C'est un péché, c'est contre la Bible. Apôtre Paul l'a dit. Il est interdit. A des interdictions. Il y a l'obama be ya mutazo diriger mboka. Et le que c'est interdit. Ça va péki ça va biko ko simbe le côté ko simbate. Ça va péki ça va et le ko ba bien interdit ko liate. Et le que c'est interdit. Na la fondation le moko. Na Timothée. Bazo ko enseigner libota la nzambe. Balobi boy. Soki bino bozo lobaka mabe ya bato ba dirigera mboka. Ba roi, ba président, bato baza élevé à dignité. Vous amenez la malédiction dans votre pays. Oyoki. Balobi ki tang bozo lobaka mabe ya bato baza élevé à dignité. Bozo me ma malédiction. Siku ngana yebi ba verset wana. Siku yo lobalanga. Na loba mabe ngona ndengeni. Ça n'a pas de sens. Alors, bon, la vidéo, on a God bless you, thank you.